Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou-Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma fan, la vision surtout. Merci, ma grande équipe, MV Prod, ingénieur Manix Matumbu, ingénieur Merdi Matumbu, et l'assistant la vision. Vraiment, la possibilité. Merci beaucoup, à 4 films. Merci beaucoup. Merci. Tobandaki na bino toyebisaki bino biso toza groupe cinéma fidèle du Mauve. Groupe cinéma fidèle du Mauve toza d'abord groupe chrétien oyo toye koteya na nzela ya télévision na nzela ya bafilme na biso toye quand même koporter un plus na nation congolaise na banation surtout. Tolakaki bino te tokosalela bino bafilme éducatif, bafilme oyo ekopesa conseil, bafilme oyo ekosala nsorti ke papa na mama bafandi na ndako baolanda. Yango moni toti kopresente bino mission satanique. Mission satanique eza filme oyo toteyi ebele. eza filme oyo tolakisi biso comment tokoki kovivre na kati église, comment diable aopelaka na kati église na bafani nyonso tout na groupe cinéma fidèle du Mauve oyo bozalaki toujours wana kolanda groupe na biso mange tobandaka na bino na 22h30 mais sikoyo tokiti na bino na 21h30 na sule de TV parce que bolelaki no eza fidèle bitola mposa kotala filme na bana baolalaka avant bakomisa 22h te yango tosololaki na diprogile elongo moko na sege na biso Fabrice nde bakitiselaki biso na 21h30. Merci beaucoup. Je crois que toteyi bino tosali en sorte que bozwa leson na mosala oyo tosaleli bino. Mission satanique. Mission satanique eza filme oyo histoire boyebi o la reine mère arc-en-ciel nzambe ya mai mpe nzambe ya mokili. Je crois que bozomona ye lelo vraiment en personne alaki comme les garçons il la reine moko vocal. Merci beaucoup. La reine arc-en-ciel azwaki mission apesaki basirene na ye nzambe ya mai mpe ya mokili. Mutu moko te atelemela ngai, mutu moko te alongaka nga. Naye mpona kopanza, naye mpona kobebisa, naye mpona koboma bana na nga. Oyo ekomi ntango ya botelema. Bokende nazopesa bino mission, bokota na kati ya baeglise, na kati ya bacouple, bokende kopanza, bokende kobebisa, bokende koboma. mission bakende kodétruire bazwa fidèle po badétruire pasteur na église. bomoni ndenge bazwaki fidèle akomi na ngambo ya la reine,
Fidèle a commis Koluka a détruit pasteur. Malheureusement, vous cité là qui. Merci beaucoup pour continuer dans la détail à faire la mission. Mais avant de continuer, vous avez vu sur le tour de sous. Il y a une histoire de sous. J'ai une famille à Sam. Là, moi, si vous avez une galaxie. Tu veux que la galaxie n'a pas de case. Vraiment, Bourreau Kaye. Nous avons assez ici, on a filmé. Maman Galaxy a joué qui moi aussi. Il y a Papa Sam. Et il y a un petit peu de film. La reine a utilisé qui sirène. Merci beaucoup. Vibration, il y a une joie qui roule. Il y a Sam. On va commencer qui va merci beaucoup. Love a joué qui une petite sœur à Galaxie que le Bravo a joué qui frère Nanda Kuyama pasteur au frère Fiakula qui va au film que le merci beaucoup. On a présenté Bino Bango Nandele Nanga mais la repère sa micro Bango Moko va se présenter dans ma fan na Bango. Nga arc-en-ciel, Nzambe ya mai, pe Nzambe ya mokili. Mutu moko te atelemela ngai. Mutu moko te. Merci bata na biso nyonso balanda biso. Na ya rembo ngayo. Na travail pour ça qu'il me n'a pas quitté. Na je suis en demande. Na n'a quitté. Pourquoi na n'a rappelé libala. Oh na galande na quitté. Na je travaille pour place qu'il me qui pour faire ba pasteur. Na faire ba ndeko na famille na kata ba deni na quitté. Nayo ma carte on est d'accord travailler la mille petite la philosophi nan quitté bon na nzela de merci à la famille nyonso balandi biso eloko liboso na on a remercié bino pour balandi biso la pessimité ya mbote elongo na leki na nga mirani na bana na biso nyonso na papa na ngai ye na la pessimité mbote bino moko omoni misala oyo tosali mama papa ndeko na ngai ava kozwa mwana misala na ndako ifo koyeba vraimen kotala te moto bango oyo mwana alingi nazwa aza ndenge nini kolandela mpe priere kaka lisolo oyo tobetaki ngai yaya sambi na mwasi ne galati bazwi mwa mosala batie na ndako ta makambo oyo asalaki ye moto olandi na omoni nyonso ye moto olandi na omoni nyonso papa mama tobeta lisolo wana nyonso bomonaki yango atiki na ndako bandeko nanga akoteli ntina moko akomisinga mama akoteli molai nanga donke apandi miso na fami yango wana mbango ezaba ya misala oyo etalaka te oyo nalingi azwa ye natyai na ndako na nga aza ndenge nini okete liboso mpe lebri otali oprie mpona moto okosalisa na ndako merci vraiment balandi na ngai nyonso napesi bino mbote
bando ko hôpital to geta mbala cancer to comme na nzela mama ka telemi abandi ko lobake moto abandi ko pamela so na opuna mama nini do retaka mama ka moko bi akwei ndinga kweki bongo depa kweki toke no tina hôpital do ndinga za bongo na minto boye mama aza ya kolamuka te donc banda tokendaki azaka na position na memele ki etisi aka bongo. Allez, donc on a cette grande scène en ato yena ye donc yebe sur na libala na ye ba problème sérieux donc on sait que ngaza pasteur so sambela ka to kende yimoko ke sola makambo eza kata mutema. Merci beaucoup na président ya moto na ndimo so na groupe Fidèle du Move na président moto na président na Fidèle pas sali ko le na ko TV la place la bande na na président moto le na cameraman na limo man cameraman na biso mani fuso gali ba moto de la bisou après na président moto na place de la bleu na ngani sa de faveur lui de la servi merci Jenny aussi la président moto de la jeunesse la vena ngande ba o tala kinwa ko mona ki parti la zulaki la président moto ya très la moto lele et nous dans le désert le mona parti la zulaki na place ya leki ya galaxie on a lela ki se met na ngasa ndra kuza ki le mona ki le tala ki le vivre ki donc nous dans le désert les aspects la mission qui c'est la sida o zero landa o se ta ma passe que le da e uteleka comprendre papa andana kota libala nazali na esengo na libala na nga papa mpepe ya mabe ekotelinga kati na libota na nga na libala na nga papa nde toloba papa mobali na nga siko aza na hôpitali mwana na nga aza na hôpitali papa yebi te minga na bapekisi nga na kota kuna te nayebi soki mobali na nga aza na mvi soki aza na mvi te papa makambo na ndako na nga so nalingi naloba makambo eza ebele papa nana besoin ka tokende na ndako nango pesa priere. Merci beaucoup na bafere na nga nyonso napesi bino naloba mbote bisika kozali bayo balandaki biso nga galati mwasi ya moto mbongo nga oyo bomona ye nde na bandaki tonyokanga na filme na bandaki kolela yaya ndoto na ngai kosunga motu eza mabe te eza lisuni te aza kosunga moto fale oyeba moto azalaka wapi moto awuti wapi azalaka na bisika ya nini yaya nga na fana ye na ndako nga na mobali na tozali na biso bie tozali na bozwi na biso mwana moko akoteli biso mitamba bakosunga nga bakokozuka mosala tosungi ye tovandisi ye na ndako nde ayaki mosela ye mbala tindi aya kodetruire ndako ya biso papa mama kosunga motu kozwa mwana mosala ya problème te kasi kale oyeba kote motu wana wuti yo ozala ndeko na yo moko ozala semeki na yo ozala nani bisika nyonso awuti kale koyeba wuti wapi kale tokoki na volonté ya nzambe kozalisaka motu na ndako sa volonté ya nzambe yayazi kame totelai biso amoni mobali na nga akomisi mwana na nga baba bomona nde nazalaki mitamba wa moto akolela mais sikoyo naa lesela makasi mpe toyebanda tina sika toyebanda balandi ya biso okokontinera kotala biso. Merci ma fanatique na nga nyonso napesi bino ya merci kolanda olandanga ba major oyo wanda komona major ya ndeki nde ngaye ye yana nanga ndeki te mwani mwana nanga malonoko ayabo mwana nateka ndeki te kande monesambela ya makasi nakuyana eglize ya liloba na ntami nanga mwana veke donc amukami na kamba akuna donc napesi famille nanga nyonso famille ndembe napesi bino mbote napesi ya nanga chanel mbote dada mbote Debora di passe la main du bande na peso mbote napesi bapeti sa nanga mibale baotanga na université na ya mbote na ye na jameline napesi bino nyonso bambote napesi si lelo nanga miteli jasina kipamba nde wana mjasi
rôle nanga najouaki na ndako ya Galaxie donc nazalaki muta monde eterne bonde nabimaki na mokili la reine mère na ngai nzambe ya mai mpe nzambe ya mokili akasie nde makasi nde mutu apesaki nga mission nakendeki mpa Galaxie lokola mona mosala nakendeki kodétruire bango nabimisaki bango mikanda ya mosala mpe babominaki bango na likau wana esukaki mpe wana te nakomisaki mwana na ye estebaba mobali mpe nabomaki na hospital omona te na biloko wana nyonso na mama kosa na ndeka solo na ndeka solo te nasambelaka na eglize ya bilebala nzambe bon yo napesika babai napesisi papa na masiledi moto nzambe yene moto asali nga nabima na tv na banda monda abanda neni business mais nayo bima na tv na 2023 nafokaka bamerce ebele napesisi manishi cameraman na biso ya makasi biso balakisi biso nde wana ya Belgique yango oyo te nga namoni wana parce que namonaki déjà place Belgique donc yango wana kwa Belgique. Merci bafrère tuanaki du cinéma le dimanche pesi mo merci tunavuna bile odele wakaye napesi mo merci papa na ngai odisina te kosali ngai nakona rambo na motuwe Serge Sylvain Love eza bino afani napesi papa na ngai ya molimo pasteur papi peso papa asali ngai mwana oyo napesi mama na ngai mama mamingika mama bisi mwana kisoko kitoko boye nazanga te kopesa leki na nga motema eli marbi riti sara na bino oyo wana bino oyo naye koavertir yo na nzela na ngai sino arrière de moi Satan t'as pas le pouvoir sur moi nazali kotelemela yo au nom de Jésus Jesus mon Dieu. Merci beaucoup, je crois que oyoki baartiste na bino ndenge bapeseli sela barole ndenge bajouaki nayebi te bomoni ebele te okuna me bongo paster aza wapi bomona ye bongo sam aza wapi bomona ye bongo no aza wapi bomona ye donc bomona bango nyonso tout talaka oyo eza kini donc bobika nde bajournée ezalaka peut-être bake misala banini biso bato eza oza koreprésente déjà groupe cinéma Fidèle du Mauve. Merci beaucoup na bandeko surtout histoire na biso ezali ete lobaki la reine mère na biso arc-en-ciel nzambe ya mai mpe nzambe ya mokili abimaki pouf na temple na ye na sirene na ye major na sirene na ye moko TikTok. Je crois que aza un peu occupé nde bomoni ete na bomona ye na kati ya filme la reine apesi bango mission alobi bakende ayebisi ye akende na ndako ya Galaxie ayebisi major akende adetruire na bango bozwi aboma abebisa bomonaki ndenge major asalaki eloko ya liboso balongoleli o Galaxie zemi babotoli o Galaxie zemi babotoli major abotoli sam ya bozwi aza mikanda ya sam abemelango arc-en-ciel asuki wana te akete koatake grande sœur ya sam asuki wana te akete koenvoute mobali ya grande sœur ya sam bomonaki ndenge noa atombolaki paster Money,
Non, ça chargé là. Non, ça chargé. tozolinga toteya mpe tolingi toteya biso monde satanique eperaka bandeko mission satanique existaka yo ndeko olandi biso na filme ozwi nini wana posaka te tosala filme to batete o baartiste to bastar te mais artiste star sala filme ekopesa conseil tolakisa bino ke mama galaxie ayambaki moyo mosala akonsultaki nzambe te azoluka mosala eske yo sololaki na mutu mpona makambo mosala sheri nga nasololaki na mutu te kasi aoluka mosala asala na ye kaka sheri asala kaka oui. Mutu aza inconnu, elle vient chez nous pour la première fois directement, toi engagé dans le travail, ce n'est pas normal, ils ont raconté, on se connaît même pas. Chérie, moi, musala otozwaka ye liboso toyebaka ye. Wana ndenga ye asala na ye kaka banaleka musala. Chérie, aza un inconnu, on peut jamais l'accepter comme c'est dans ma maison. Kasi saka ayibaki mbongo akimi na mbongo ebele wana parce que toyebaki ye te. Kasi yango mpe ayibaka mbongo parce que toyebaki ezalaki inconnu. Chérie, na ezo nzoto na nge eza bien te nga na engagé mwana musala wana asala na ye kaka bana musala. Nga zembe ezoderange nga makasi. Quoi? azoyoka bien te ndenge ayebwa atikela biso ka identité na ye lobi aya abanda mosala oza na baidentité dans notre complet. Oui papa. Comme ça nazo pesa yo formulaire moko au remplir et enfin que demain tu viens pour commencer ton travail. Mais ici chez moi il y a des règles où on a l'obélaka. Donc moi na mosala ke kolia la awate et puis j'ai parti j'ai à 6h30 il faut aux akaja à pour débuter mosala na yo. Donc je pense que c'est ça. Vous allez le là-bas loin ndako na ngai. OK. Bana musala bon j'ai vu ça dans rigueur te mais que presque un conseil parce qu'il y a nombreux aussi de ce genre de phénomène na banda au moins mutu assume le musala bon musala peut la libala mutu wana avec qu'on détruit avec qu'on ça voilà peut être na sens wana mais Satan a cotisé comme le musala te a cotisé permis à cause de cette famille, mais il faut te connaître quand exemple à moi le Moussala. Merci Bandero Nabiso. Et de suite, Dieu merci parce que Pasteur Nabiso, don de Dieu Azala qui m'a casse, Abunda qui peut la liberté à Galaxie. Jesus. Je te donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Tu n'avais pas de droit dans ce chemin. Nazo pèse Sabino de Siko. Libérez au nom de Jésus-Christ. Voici les demeures, je vous vois maintenant. Les envoyés du diable. Votre mission c'est aujourd'hui. Je viens de le mettre fin. Négociage fin, la mission de Bino Lelo. Bino Bastien demain. Mais pour tout le misala banane ensemble. Lelo, naïe au nom de Jésus-Christ. Nazo pèse Sabino Ote. Nazo senga monte ensemble. Et quitte tout Mabino au nom de Jésus-Christ. Cesse. Mon Dieu. Sireva. Merci Seigneur. Soroba Teraba. Malheureusement, ça m'a coupé. Mais et un péché quitté. Zambe Asala. Bomole qui de l'enfance a fait un abisso Noah. Bomole qui de l'enfance a fait un abisso maestro. Le monde équipé de l'enfance, il y a Bibota, il y a Galaxie. Tout ce qui s'accorde à ça, il y a un Zambé. Bon, nous avons un Zambé dans le solo. Parce que nous avons un pasteur qui a déjà boudé la famille à Galaxie. Et ça, nous avons un Moukete. Pasteur Lukan Zambé. Ma moto est sur le côté là. Maboto yoso kende kosambela koluka bana bitumba makasi eza bitumba soki pasteur oza makasi to kokate
Bimela. Pasteur revient combien de fois à menacer Gazaka Nanzambi. Merci beaucoup. Et tu peux me l'engagement. Mon doigt Zambé t'a troublé la vie. Et baby Sami Salanayo. Na comment la réservation? My God. Osananguya mon côté. Osananguya mon côté. Ata
Pour le côté. Pour le côté, soki na nzambe alakisa yo ata na ndoko so alakisi yo te awa yataokota kaka tookuta bana bazokonseye aya liboso ozwamisa na kati ya ndako kuna kolonta nzambe alakisa yo merci bafanatike nanga nyonso napesi nanu mbote eka papa nanga bloke yona nzambe paster ya makasi napesi lisusu mbote eka tanti nanga ani boyoko mosi ya pembe tanti uloya na social na yo mama naye kopesa bino conseil boye bafanatike nanga nyonso balandaki nga galati mosi ya motangolo yaya mbongo yanologo te liboso ya nzambe okozala na mbongo na yo okozala na bozwi na yo soki oyebi nzambe te papa mama waka pamba tozalaki na mbongo na biso toyebaki nzambe te ntango toyebaki nzambe te mwana mosala ayeke détruire biso yango wana naopesaka conseil so olingi ozwa mutu ofamisa ye na ndako mutu efale koyeba ekadani na ye kotina volonté ya nzambe mwana mosala détruire biso abomi mobali na ngai bato ya mbongo surtout na bato ya mbongo yaya kotyelaka nzambe te liboso ya mbongo mama papa kotyelaka nzambe te liboso ya mbongo soki eza na mbongo yeba te nzambe asoki eza na mbongo eza na nzambe te ezaka pamba ta eloko moke akotelaki biso na ndako ayeke détruire biso yango wana opesa bino ka baconseil kaleke ya koyebaka nzambe kokala na nzambe na place bato ya mbongo surtout bato ya mbongo kale koyeba nzambe vraiment bango misala baolobaloba nde ezanga yo maja Premièrement, c'est moi qui ne sais qui est pas portant, maman n'a pas de mosala. Dans la quelqu'un va normal. Dans la climat qui prenait l'esprit, la life il y a qui va monter. Bien à côté de maman, à tout ça va me donner. Ce qui moi non, le va m'attendre, faut que yo kaka. Azaki na moi ne comme on est maïeté. Moi na azaki na mi santa la banda pour moi. Abanda ko ngata le bien na koti la nda. Amo na matamba mutu. Tomo nyota, tomo mutu, tomo nyota. Ai sika mama ba onzira mwana tu. Akoma zaki na bambo. Mwana ngake prier ba mama ba opika ba rezo, mwana ke prier ezake be ko bota na mbo. To atuna na ke so yo mutu wana galaxy. Nandi sina vanda kana cimetière. To avio plata ba koti na mate ko cimetière wata kote ni mbara ngaba ndinina. Maman ne peut pas résister à moi à terre à faire ma maman chambre ma fille la bonne la bonne il faut que y ait un change change à l'équipe vraiment non comme un temps de faire il y a un peu de sala qui va la bonne ne pas là la bonne ici baba nous avons ce qui ne la bonne ici tout dans la côte ici na famille en bas donc conseil non que c'est bien un temps de cas libre donc ma communauté dans le cinéma temps de libre esi kumbote na ngala papa o atala nga pona ko mama maki kutozala na biso na ete me muke Eric na peso ka bambote mungo sanga le mwana ngata peta be na nga mama bye yo conseil na ngai na ba fo o na va vile prier que les amis le prier et tinai dire avec le prier que si nous ne vivons le monde comme ça Dieu mais tu te dois faire le côté tu connais faire ça c'est ça la vie c'est moko comment je sais pasteur là ensemble à quoi biso et là c'est moi là va faire le prier ça dit le prier tu te c'est le côté sans jamais on est de ça les athlètes on a fait ça c'est moko à moi maintenant. Imprimerie Solution Africa. Oh, l'imprimerie Solution Africa. Bah, au salé la yo, il y a qualité, l'impression, la passeport, mieux surtout. Parce que, oui, les sika, ok, de couper, ça m'ongo na yo. Yo, tout ça, pour ça, la campagne d'évangélisation. Pour ça, la séminaire, ça se bien que ça va passer, mieux surtout, il y a Congo. Imprimerie, et ça, kaka, mon corps.
Solution Africa. En tout cas, bien aimé, c'est là-bas. T'as recruté la BBC Bambon. Na pesaki secrétaire na maman. Aki se conseil na chiffre ba polo. Oh, na tika na 2 semaines de campagne. Est-ce que on a 2 semaines na ko bio swana na moko. Na Solution Africa na mokolo moko ba na capacité sela yo biloko nyuso tout olingi. Oh, awa basakaka na qualité te mais ba na quantité pe. Oh. Ya sono papa. Oui, olingi ba salela yo polo, banderole, bâche, ba salela yo nyonso na ba support nyonso za na mopusa. Isakaka awa. Na Solution Africa. Solution sa banderole avec qualité. Papa, awa qualité des amis ça na bango ça. Il nous faut à Kinshasa imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa. Et imprimerie Solution Africa et na ba service il y a qualité. Na lobi bien ba service il y a qualité. Maman, papa, pasteur, honorable, monsieur le président, quoi que ce soit, l'organisation, Ouzana Bosenga, Basale la yo, Basale la bino, biloko il y a qualité, il y a Yaka Mbangu, na imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa, ezako sale la bino, ba impression, na ba support nyonso, tout, page, banderole, kepi, polo, Lacoste, chemise, drapelet, tout ce que vous avez besoin. Ici, na imprimerie Solution Africa, toza ko salela bino yango. Kimambango na imprimerie Solution Africa, Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Tulobi bien Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Juste na rond-point Kin Mazière, avenue Tombalbay, numéro 12. Pour contacter l'imprimerie Solution Africa, appelez-nous au plus 243 90 49 27 384. Je dis bien plus 243 49 27 384. Solution Africa, il y a une solution. Pour na ba problème na bino nyonso ya visibilité. Merci beaucoup na balari la biso so tunabite botali bolandi pe bo comprendre film na bino ndenge lekaki. Merci na bino surtout botala ki biso. Bino bato botali biso na sur le TV. Bino bato botali biso na Perika TV. Bino bato botali biso na GGTV. Et bino pe ba oyo botala biso na Cité du Move TV na YouTube na biso. Merci balobi. Groupe oyo eyena makambo. Merci beaucoup. Naba bato va soutenir biso. Merci na Gérard Ngoi. Gérard Africa Solution. Gérard Solution Africa. Merci imprimerie Solution Africa. Solution Morotier. Na moi chien va imprimer nyonso to lingi. Merci beaucoup na Gérard Ngoi. La possibilité de la Solution Africa. Merci beaucoup à tous nos fans. Merci à Serge Fidébi, Andy Fidébi. Merci à vous tous. Et merci aussi à mon boss. Merci à mon partenaire privé. Papa Justin Kitambala. Boss, il y a imprimerie JKK01. Beauté maman Marceline Kitambala. Oui, patron JKK 01 service imprimerie à ma casse dans mon pot de Kata Tchango. Vous avez ma solo surtout l'imprimerie à Tchango. Merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde, à tous nos fans. Merci à l'espace Transcoma. Merci à mon boss, Seke Bakao. Merci beaucoup. Mais le boss, patron, Bibo Afane. Le boss. Bido Afane, patron la étoile, espace étoile. Patron Bido Afane, patron la espace étoile.
Merci beaucoup, patron. Balobi, match le 2 décembre. Balekini, Européana, espace étoile 2. Merci beaucoup, parce que je pense que de Afane à Kozalawana Ponako, Somba comme Mélissa, lui-même surtout de Resekula. Merci aussi à tous nos fans. Rendez-vous, Ezali, dans une nouvelle pièce dans l'ISO. Nouvelle pièce dans l'ISO, Ezali, le thème ya Moutou. Le thème ya Moutou. Le cœur de l'homme. Merci beaucoup. Le cœur de l'homme à bientôt. De l'artiste Nabino. Merci aussi à la grande équipe MV Prod. Yaye Manix Matumbu imbattable. Merci à Rose la fidèle du Maïkese. Moi, John Million Junior. La PCP Junior Moto, papa la Gilbresse. Papa la maman Moto m'a passé yo na bana passé ya Moto. Maman a Nzambe. Donc maman a tout monde ko le battre. De moi ka battre maman Moto donc et que ça m'a donc dans la moto le chéri qu'est ça? Je comme tema. Elle a des pas bien dit elle a fait contact na katika parcours na non qui ma casse. Si je veux sortir, fini par maman, on avait pas ma 12 mois. Moi, la première maison, 12 mois, il y a la petite à mettre belé. La ma casse. La petite papa n'a pas Charlie. Quand j'ai ma photo, ma pépé va mettre belé. Quand ma fille m'a yaya, allez, la casse moto. Et papa n'a mis Charberton. Le belé à ma bola. Et c'est pas à ma place, on dit que chasse à mon bimba. Papa va mettre voilà, où est la moussala? Merci, la petite botte n'a pas camarade avec ma petite qui a des condoléances, mais à moi. Dans la petite botte, n'a pas de maman ma passe. N'a pas de liana, n'a pas de botte, la dîner en haut. La petite botte, la maman régime. La petite botte, et pas. Papa n'a pas de en plus, papa n'a pas de merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci aussi à l'ingénieur Justin amoureux de Jésus. Nakata MV Prod, ingénieur Justin amoureux de Jésus. Merci à Kerveline Kanza. Kerveline Kanza, à Mokondi. Merci à vous tous. Nous allons toujours brancher le 21h30 chaque mardi sur le TV. Chaque samedi 15h20 sur le TV. Nous avons film Nabino. Motema ya moto, le cœur de l'homme. Merci beaucoup. Mission satanique.